Mboto lisusu bande konanga, bon dimanche bisika bozwami. Lelo tokomi le 2 mai 2021. Mikolo eko kende malembe masolona député yango chef de l'état lobby que bakobanda ko évaluer ba membre ya gouvernement après chaque 6 mois. Ba évaluer ba talinani asali nini. Voilà pourquoi l'état n'est pas au fait. Ya yotango zo fêter ozo pema wana mikolo zo kende les warriors. Masolona député tomoni vidéo moko ezali ko tambola ba militaire balobi ba militaire ango facha lobaki ya ba Kenya yango wana eko tambola ya solo to ya lokuta. C'est dans cette émission beaucoup de réponses bande konangai. État de siège toko tangela bino toko expliquer bino l'état de siège oyo balingi bazwa. On va prendre les réactions des gens à l'est du pays, le président de la société civile, le gouverneur Carly Nzanzu Kasivita, gouverneur ya Nord Kivu. Qu'est-ce que Bango Nini Bazaliko Kanissa par rapport à cette décision? Nous allons revenir sur les propos de son Excellence Madame le ministre d'État, le vice-premier ministre, je voulais dire, honorable Eve Bazaïba, à lobby 4, Babaloliango Titi. Nous allons l'écouter, on va analyser. Tokobeta Masolo Bande Konangai, tomeka ko approfondir moi question wana na question wana pe na kozongela dossier oya Paulette Kimuntu parce que batu balobi bazot landanga na inbox au pesi position na yote au lobby te ainsi de suite. Je vais vous fixer dans cette émission Masolona député Bande Konangai Dieu donné Kalouba déjà confirmé président de la Cour constitutionnelle. Le chef de l'État signé son ordonnance où ils allaient investir en tant que président de la Cour constitutionnelle. Les profs, plein succès. Masolo tokobeta bande konangai ezaya crise na palu. Kuna kama yobo balingi wa organiser ya bango congrès. Et kangabu ba organiser ki ya bango babimisa ki Willy Makiashi. Opesi mbwa boyi. Dossier problème na école belge. Bako funda bala kisimi bale. Na ba comportement moko boyi na babimisa yango clair te que eza pédophilie. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? On va essayer de vous expliquer, bande konangai, bien que insécurité qu'on a na est, bande ko belé bakimeli na massif ya Ruwenzori pour na insécurité. Tu vois pas tension entre batwa Boende na batu ya Bokungu. Jean-Bertrand Ewanga a promis de clarifier la situation. Mais jusque-là, silence et radio. Quand les gens meurent chez vous, et que vous vous taisez, la complicité. Masolo, le secrétaire général a épesté, bousculé, protégé par la police, mais on voulait les molester. On doit faire bien les choses et bien servir la République. Comme c'est le dimanche, d'ailleurs, depuis Gangela Tingai, émission Milaï, Tokomina émission Mikuse, voilà. Et déjà l'église a commencé. Tout ça là, moins rapide, talakaka izama solo. Bande konanga, nalobaki bon dimanche, bisika bozwami. Bao basambelaka, ero, kanenge boko kambundawa. Meloko nga nalobaka ezamoko. Soki toko kende église, metokanisaka kosunga batute. Soki toko sala makambu, et que on ne pense pas, ya ko partager. Nabatu, pour appliquer les principes. Oh, Baloba. Oh, Christ a fait sa disciple. Oh, toutes les religions prêchent l'amour des autres. Ezapamba. Bourré. Wana, okanga kamatoi. Telo bela biso makamba politique. Yokomi nani, okomi pasteur. Ezaka kandengwana. Kabakande. Wane swaka yoa. Mettez-le on, Seigneur, merci. Dès qu'on y va, si tout va tondi si messa, au lignolia. Oh, rendons grâce au Seigneur. Qui peut prier? Au côté les mains, Seigneur, merci pour ces repas. Au moment où c'est tondi, mais batu, place boulement et salemaki, batu bakola la nanzal, batu bakola la libanda. Et on a demandé, ko senga na batuke, toko sala nengenini, ceux qui bato les commonan, tous allés disponibles, ceux qui ont le bin de Eliezer, na sombi santol kende ko pesa bande ko wana babetata babata makamoi na ko kita nango
descente wana ndenge monaki. Nous voulons un Congo, il y a batu bazo lingana. On n'a pas besoin d'un Congo, il y a batu qui multiplie que les stratégies pour détruire bango. Namoni batu bazo partager lenga image ya mwasi ya lobeli Noël Tchani. Naloba kana batu ezui chakuwa ndeke kosekate. Biso nyonso tozana basi. Vous vous mettez à votre place, ya ke mwasi na yo akena internet. Yango nazolo ba internet angoyo. Et comment kaka ndengwana? Qu'est-ce que j'ai à voir là-bas? C'est un conflit privé. Ya mwasi na mobile place walinganaki ngana zala kite. Place basalaki ba makambo na bango ngana zala kite. Na kokende kokota makambo wana pona zwa nini? Neti ngai tam. J'avais reçu une dame. La dame oyo ya makambo ya tambwe mwamba. Nazalaka mutu to pronaka ba valeur mokobo. Elle est venue à l'hôpital mwamba sala. Wana tozana benda bika. Quand j'ai entendu la femme, elle dit non. Je n'ai pas en tout cas un grand intérêt là-dedans. Je n'ai pas un grand intérêt, pourquoi? Parce que nakati wana tozolo bela makambo mboka aw. Soki makambo ya kebaka ndaki basala ki bakisi na bango basala ki nini? Oui, des fois on exploite biloko ndengo wana pour affaiblir l'adversaire, bien sûr. Mais bande konanga toko kita à ce niveau té. On m'a raconté une histoire qui s'est passée aux États-Unis. Maman moko ba vanda 20 ans de mariage na mobali na ye, bo kanga malam. Ba vandi on ne sait pas mboka mindele ba komisa pe batu ndengo wana. Mobali azaka penzana lilobate parce que on veut se comporter, il faut bonde la moi si pambate akobenga la police akosala boy moi si kaka ndaza kana raison. Selon ba information ma possession, mutuana après 20 ans baboti bana 6. Siko moi si wana soki babebana kina mobali soki likamuni ne salemaki. Bon, yebisa bana baloba que papa na biso a violé kabiso. 3 enfants. 3 filles. Ya papa wa. Moko soki a 16 ans, mususu ya muki azana 9 ans, mususu ki 14 ans. Oh papa violé kabiso, oh ya 16 ans zoloba. Papa bandako 17 ans plutôt. Papa bandako violé ngana zalaki na 9 ans. Bakei mboka mundele pe mboka neti États-Unis wanoko kosela mutu eloko moko te. Bakei bana bazo affirmer bazolo. Mama ya bana leka na ba télévision na ba réseaux sociaux oyo bande konanga ibozala kana maîtrise. Parce que ce que vous oubliez et que les vidéos restent, vous allez comprendre qu'est-ce que je vais dire. Siko batikali wana mama wana lobby aleki. Tellement que ba congolais bolinga biloko ndengo wana ndebo mona kango ya malunga. Alors que biso to kunda buzoba wa. Tangu to kunda polémique ya ba musicien. Ezandengo wana bobimisaki. Mike Kalambai na soki Peniel Kalambai. Bobo sana bozongela ba vidéo. Oh Eliane bolinga kaboye. Ce qui est sérieux là ne vous intéresse pas. Bozana bozole kisakatan. J'ai dit à une personne na lobi ta la cotine de langa ba vidéo wana zotine de langa ta. Ngana linga ba tu bazanga tina ta. Peut-être les gens qui citent mon nom pona ba tu bazwa kaka possibilité à kolandaye alinga yebana à travers moi. Si c'est vous qui se ressemble et s'assemble, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Yebisangai okendake pa nani na yebisa yo soki ozanani. Yebisanga olandaka nani na yebisa yo soki ozanani. Bato yo monaka ba partage ka ba vidéo ya buzoba. Ezandenge na bango donc ils ont ça na banzoto na bango. Baza kana biloko wa. Sikoyo bakena bana wana basali bango examen. Basali bango test. Mundela lobi ata mon côté ayeba mibali. Bango nyonso baza mibimba. Mais moi si na ye azokoka te ezakaka ya solo. Mobali ovanda na ye. Bobalana pour les meilleurs et pour les pires. Alors, pour les meilleurs et pour les pires wana eza wana 20 ans de mariage après. Boyokaka soni. Et c'est la même chose, j'ai vu la dame qui parle de son ex, Noël Tchani. Je me suis dit, tiens, ça c'est intéressant ça. J'ai pris le temps de suivre parce qu'on m'a envoyé cette vidéo-là. J'ai pris le temps de suivre l'élément. J'ai dit, ah bon, là il y a à boire et à manger. Mais maman, au sali vidéo, il fallait que suka koswana na yo na mobali na yo. Bisika pe bolingana ka caméra ezalaka te. Boya kande ko partager biso makamu na bino. Mais tango zui mwana na yo azana passeport américain. Eza pona bolamu na ye
mwana wana er moko pa ko memaka yo un jour amemi yo kuna osali vidéo etikali mais vous avez exposé en même temps mwana na yo mwana wana vidéo wana etikali parce que nous gardons tala ba makambo ndenge ezali ndeko osali eloko babambi yo nini olobakala osali eloko babambi yo mais mwana wana kozwa yo ndenge nini mama ya ndenge nini cet enfant là yo na place ya mwana wana il fallait qu'il boswa na makambo na bino. Je pense que quelque part là ce n'est pas bien. Yangona kolobaka tangu tozo sala ba sortie médiatique bande konangai boye banini to koloba boye banini tozo loba parce que les paroles ne s'envolent plus, ça reste, les gens enregistrent. Onyo so tozo loba oyo ce que moni ba tozo fin Eliezer azaka na position te position ezaya ko embela mutu. Je ne chanterai jamais, alors jamais pour une personne. Je défendrai la République, je reconnaîtrai les efforts des uns des autres. Et, Lélo, je vais vous parler d'un truc, avant que je n'arrive dans dossier à Paulette Kimoun. Bon, mon photo circulée, ma casse, il y a conseil de ministre, et la photo, il y a Excellence Eve Bazaïba, na chef de l'État. Photo, on est circulée, ma casse, pourquoi? Selon ce que nous avons appris, même dans le conseil de ministres, Azalaki isolé, il fallait que le chef de l'État bengaye, ainsi de suite. Parce qu'il y a eu trop de déclarations, des fois il y a conversé dans Biloko, Ezamalamouté. Ezamalamouté. Surtout quand on est responsable à ce niveau-là. Dans le Bakanabino Mikolonios, F. Bazaïba, Azamouana eu des pestes, Mouana Etienne Tshisekedi. C'est quand Tshisekedi a boyaka, kokene na élection, que Alongwaka a ke à côté MLC. Tant à côté MLC. Mais Makila, il y a eu des pestes, il y a Tshisekedi des Awan. Mais quand on fait des déclarations, Balobakana Chiluba, Bokolimbi Sangai, parce que terme wana, ezana ba terme mususu, ezakana munoko moko boende simbaka, munoko mususu, et simbaka te. Na Chiluba ezana daj moko balobaka, wa mwangala, kutudi njiluto. Pona baluba bayebi, bisika bazali, nini na lobi. Donc, ceux qui ont déménagé, ko pikolata banzete oyo lona te nde yango elobi. Même dans une relation, je disais ça na bandeko na ngai oyo bazaka na poto oyo bakomaki kofinga bato nalobi ndeko na nga j'ai même appelé na benga bandeko na nga mosusu bakomanda eso baboketu wayambo vie dit ainsi de suite. Nalobi non. Il ne faut pas que Tobi Misaka makambu moko boy. Nous avons une relation. Tozana ba relation, ezana ba relation mususu ba bebi saka ka ndengwa na te. Moi je ne le ferai pas. Ngana ko sala ngota. Ezana ba tozana facilité, bozana ye malamu, à côté le makaka lelo, abandi ko finga yo. O mituni eza nini na sa nini? Soki na zande kona yo, eke na pengwi soki o estimer que na sali mabe. Benga ngai. Na zanza mbete. Je ne suis pas parfait, je suis faillible. Benga ngandeko. Boyete. Talanenge tozomona ngapen expliquer yo toyokani si il arrivait que ba vision na biso kutanité mais totikali bande côté tozokenema. J'ai toujours donné l'exemple ndeko nanga Richard Mpangi yaya na ye c'est commandant Aigle azana Allemagne. Aigle aza proche ya batu ya Honoré Ngwana. Richard Mpangi azam mwana ya Tshisekedi. Tangu koswana wane bandi. Mutu na mutu a gardé position na ye. Ça ne veut pas dire que tobomi bandeku. Je cause, je parle commandant Aigle. Natananu Richard Mupanzi. Nga moko na commandant Aigle. Même les moments où batutu ya pareko ba comment dire ko finga batu nyonso. Nous gardons des relations mais en respectant les opinions des uns des autres. Makambo ya kofinga ka oyo bande konanga eza mabe na ba forme nango nyos. Et lelo après ba déclaration bon moni photo wane circuler la photo du jour pona nini bazi siko maloba na ye ce qu'elle disait sur les chefs de l'État, sur sa victoire, sur tout et tout, même le pouvoir est ailleurs. Ce qu'on bazui yango wane bandi kotambola parce que quelque part là okolinga la conscience va jouer. Même au début ici, bon, elle est en train d'éviter de citer le nom du chef de l'État pour être un peu cohérente, mais au kotanga kaka, attention tu veux éviter ndengeni au kotanga kaka parce que ordonnance salio lelo.
vice-premier ministre. Et ça, il y a Jean-Pierre Bemba. Et ça, il y a Moutoumoussousou. C'est l'ordonnance du chef de l'État. L'ambition à MLC, c'est qui est belé. Daniel Mbaou, Banini. Tout le monde là, qui a l'ambition, ils attendaient. Mais Jean-Pierre Bemba, qui peut couper na bango. Mais ce qui l'inzaka ya mokonzi zate. Osa excellence te. Osa de pité loko la biso. Ata soti a koti ko éviter nanu ne bandeline ngozo mona zo éviter na moni batu asa tanga kwa chef de l'État te na lobi botika ye ti akotanga. C'est incontournable ti akotanga. Na dingina tsela bino siko ba propos na ye awa tango akomi VPM ya environnement na gouvernement ya Sama Lukonde nommé par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Son meeting, l'honorable Excellence F. Bazaïba, VPM. Mouvement de libération du Congo, oye kambami na ndeko mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo, kobanda lelo tozali kokamba mboka tozwi eteni ya pouvoir, tozali lisu na opposition te, tozali na majorité. MLC viva. Yango wana balobaka papa azakaka papa. Tobundi. Baoyo bandimaki te. Baoyo basusu balobaki ke avant Bemba nyata mabele ya mboko bakata bango loboko baya na maboko na bango tokata. Mingi bozali komituna ndenge nini tolongwe na opposition tokomi na majorité. Nazali koloba na bino sikoyo en tant que secrétaire général ya MLC. Tokendeki na maponami na 2018 tobundi tolongi makambo elekaki ndenge tomonaki totali mbula liboso eleki tozo observer tolobi soki eza mokano ya Nzambe biso tondimaka Nzambe totalela parce que les voies de Dieu sont insondables. Voix ya Nzambe okoyeba te tolobi ezala ebandaki ndenge nini to gagner mais to sala te. Mbula liboso eleki mbula mibale eleki biso tozali ONG te parti politique ebundaka po ezwa pouvoir pe kamba. MLC viva tozali syndicat te syndicat nde babundaka kaka condition ya mibasali ezala bien mais bazala ba employeur te to bakamba te. Biso toza parti politique toza na ba projet kitoko pona mboka oyo mayele wana tokoki kobomba ngo na se ya mesa te mayele wana pe mikano wana tokobomba ngo na sanduku te tokokufa pe nango na motema te ifo tobimisa yango tosala mpona bana mboka Kongo ekende liboso. MLC viva alors tofungoli misu bien totali tolobi te baoyo babalanaki po bakamba libala yango pe eza malonga te. Alors soki pe likambo eza malonga te tokokontinue kaka kovivre nango ndenge wana tolobi likambo wana ifo esuka. MLC viva tosukisi kaka na maloba te me tosali mosala na kati ya parlement bomoni MLC azwi le devant tolobi système oyo il faut échanger tochange to tochange te tobandi na assemblée nationale tobeti motion tokitisi pe bokonzi wana tolobi tala bokitisa nanu tablier wana tochange système tosali to tosali te toke na Sénat tobeti motion tokitisi pe tochange kutu kuna ewumelaki te bango moko akomi kodémissionner malade. MLC viva ntango nalobi to ezali MLC baoyo bazosala science politique bosala déjà bathèse na bino élection esalemi bato bakambi mais 2 ans après MLC a changé système soki bolingi bosala barecherche boya na siège ya MLC tokoexplike bino stratégie nini totiaki. MLC viva
mbala moko na Assemblée nationale majorité ebongwani 4 ekomi kiti tozwi mpe tofandi mabe to malamu MLC vive tozalaki na 4 te 4 ekomi kiti tofanda to tofanda te MLC viva sala yango tosalaki bomonaki président national akendeki kosolola alobi likambo oyo bino bosali tomona nanu te toyoka te po biso moko tokokaki te président Bemba olobi nini ye alobi na kopesa contribution na ngai comme biso tolingi mpe union sacré biso nyonso tozala esika moko mosapi moko esukolaka elongi te loboko moko ekoki kokanga mpe liboke te yango wana tosangani na kati ya union sacré toyokani po botika mituna bamessage bozotindelanga mama sikoyo eza ndenge nini tozalaki na 4 ekomi sikoyo kiti ndenge nini nazo explike bino MLC viva bososoli to bososoli te bon mosala oyo tosalaki yango wana tozwi parti na biso ya pouvoir na biteni misato eteni ya liboso ya likolo ya vice primature na kati exécutif ezalaka bicéphale to mitu mibale après chef de l'état tobatela kimi ya distraction na lingi te MLC viva tozoloba makambo moko très important mpona ntongwa ya mboka après chef de l'état ezalaka premier ministre na kati ya exécutif après premier ministre bokuti pe MLC na kati na vice primature mabeto malamu secteur ya environnement na développement rural et développement durable environnement ndinga nde boni tokobika kita oyo nzambe apesi biso bokonzi bomengo oyo nzambe apesi biso ya zamba ya ebale mai pe biloko nyonso za na kati na oyo babengi biodiversité bafololo banzete banyama milona ndenge na ndenge na se ya mai pe na mipepe po gaz eza na kati bacarbone nyonso wana eza richesse na biso esengeli to bénéficier na yango ezali inconcevable Kongo azala na ba richesse ebele ndenge wana bamboka mosusu mpo mbula enoka il faut ba incantation il faut ba losambo il faut ba formule ebele mais biso tozwaka mbula ezonokela biso mvula tozozwa yango ngonga nyonso mboka mosusu okoki komona ebale te biso okotambola osali 80 km 80 rivière ruisseau MLC viva il faut to bénéficier nango toza batu oyo toza na zamba ebele zamba na biso babengi yango bassin du Congo epalangani na Afrique centrale mobimba kasi 60% eza epa na biso soko okalkule bazamba ya Afrique mobimba 47% eza epa na biso tozali na oyo mai mabeto mai makomela babengi eau douce ebele mokili mobimba bakomo otia liso epa na biso bongo biso moko tozanga mai eske eza normal ya komela biso moko tokufa nzala to importe loso masangu nguba mbila eske eza normal yango wana secteur ya gestion ya zamba na biso pe mai kita wana nyonso pe eza na kati eza confié na MLC bopeto pe bokolongono bwa mboka eza confié na MLC bopeto na environnement bokolongono bwa mboka na bato ya santé baconfié yango na MLC tozolela mingi ya insécurité na bas grand centre ville oyo bakuluna mpona bozangi misala makambo ebele soko otali mpe barébellion ndenge na ndenge badésordre na mboka
une partie à sécurité pesa confiée na MLC. Mabeto malam. Bongo na kombo ya président national Jean-Pierre Bemba. Oya pesi biso confiance. A lobby oyo ya pesi na biso misato. Ezali lokola pesi na ba militante nyonso, ba militant responsabilité ya kokamba mboka. Ndenge to telemaki na MLC ngui atako babundisi biso mipepe na bambonge to telemi ngui ayepe akomi awa akuti bato ndenge atikaki biso to leki même nombre to telema bongo mpona kokamba mboka. Soki boyoki mikano ya gouvernement mipesami ndenge eyambemi bosutenaki na Assemblée nationale Premier ministre Samaluko Nde ayaki kopesa programme ebongi to accompagner yango. Soki boyoki pe epesami na niveau ya présidence de la République, président de la République a lobby to komi lelo lisanga moko système échangé, environnement politique peut échanger, to salela yango to accompagner ba militante pe ba militant. MLC viva. Viva. Na secteur oya biso. Na sécurité na kobandana nuwane pa ya ndeko vice-ministre intérieur. To sengeli ko dénoncer monguna nyonso désordre na quartier to boyi kuluna. Toyokani? Militante nyonso pe militant ya MLC azala kosunga police nationale. Na information esika ba fauteur de troubles bazali. Toko bunda po misala monana banana. Voilà. Ça c'est Excellence qui parle aux militants. Il y a MLC. Sikoyo. Alobi 4. Babaloli yango komi kiti. Na lingi na comprendre. Oyebi ke depuis na lande logo wana nazo meka ko réfléchir. 4 eza numéro oyo Martin Fayulu apportaki na campagne électorale. Alobi 4 ango to baloli ango kiti to vande. Alobi bo sosoli. C'est-à-dire quoi? Na moni caricature oyo. Si qu'on a bandi komeka ko réfléchir. Oyo na moni caricature wana basali batie Vienanga Martin, Yatele Lokolo, ainsi de suite. Qu'on vende la wana, il n'y a que 4. Tobaloli angwe komikiti, biso to vende. Je ne comprends pas bien. Et bonga, oyo, honorable, excellence F. Bazaïba, azui, eza e bonga, eza kolobake, azui yango grâce à 4, oyo bango basalaki, na Genève, ou bien Zanini. Là, je n'ai pas compris. Mais il y a certains éléments aussi importants na malobanaye. Wana lobi que bango MLC zabatu wana bazolo balobate, MLC de changer makam. Te wana nde yangote. Te wana yangote. Le MLC a été invité. Oui, le MLC a été invité. C'est le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a fait son discours de 6 minutes avant qu'il n'entre en contact avec qui que ce soit. Alembi ba humiliation, alembi ba lobaka lobaka. Il y a à tenir, bande konangai. Au moins on était quelque part là. C'est ça. Biso tozaba dopité. Tozolo ba biso nde tokwa ici Mabunda. Tokwa ici Sylvestre Ilunga. Mais l'impulsion qui a donné l'impulsion. Parce que tozala kiwa. Il n'y avait aucune démarche. Ba démarche basala contre Mabunda et autres. Et salemaka na combat na bango ya FCC, combat na bango ya PPRD. Oyo ba contre Shadari, bazali ko initier. C'est arrivé comme ça. Il n'y a pas quelque chose que l'opposition a bandillé moko kaka ndengwana. Et moi encore le MLC. C'est le chef de l'État. Mon mal c'est ça. J'aime dire la vérité telle que moi je connais. Je peux me tromper, Nazamou. Mais Moutouakoko sangate parce que Naza de pité, Naza ki na mayo wana na yebi,
comment makambo etambolaki. Mutu akoloba teke asalaki makambo koleka biso, c'est faux, c'est faux. Oui, il y a certainement les gens qui se réunissaient, na honorable Jean-Marc Kaboun, bazaki kosala, mais je connais l'initiative de biso tozala kati. Oui. Ça il faut le dire. Et après les discours, le courage nyonso, bande konangai, tokokaki komeka, mais sans l'impulsion du chef de l'État, et kokaki ezako yembela yete. Mais c'est le discours de 6 minutes qui a tout déclenché. Balobi wana, ameka akosala, même du côté opposition, bazaki kocholai, par quel miracle, Félix fait des erreurs. Nous sommes avec vous, total anaka, parce que ngana zota la bino. Mouto ko contredire nga azate. Même dans l'opposition, bato bazalaki ko croire na démarche à chef de l'État. Mais c'est quand même correct qu'on récupérer l'effort de celui au bozalaki ko se moquer nae. Non. Non. Tous à la honnête, tous à la sincère. Mais voilà. Mais dans cette vidéo, encore des éléments importants. Alors que nous allons les makasi, il faut que ça la mabele, makambo santé. Si vous avez bien suivi vidéo, il y a Excellence F Bazaïb. Alors que les lots, ce qui makambo anzalaï, ce qui makambo ya santé, ce qui est bimi, Jean-Pierre Bemba koya kosilisa. Bref, balobi Jean-Pierre aye ko gérer. Donc Jean-Pierre Bemba aye ko gérer indirectement à travers Bango. Et bobomba vidéo oyo secteur ya santé tokozala lisusu na fa été ndenge tomonaki parce qu'on ne doit pas transposer ma stratégie. On utilise la méthode pour résoudre un conflit. Aujourd'hui méthode wana memiango na conflit musute. Les conflits c'est différent, les contextes aussi c'est différent. Yango moni basala erreur na docteur Eteni excellence oyo auti kolongwa. Basala erreur ya kozwa expérience ya Ebola batiango na Covid. Ezalaka te chaque conflit, chaque crise ezana ndenge nango na méthode nango. Quand vous prenez des solutions, vous transposez, comme ça vous allez échouer. Et Excellence F Bazaïba ayebisi biso ba secteur nini oyo ba congolais bakotalela bango bakotalela MRC. Voilà pourquoi bande konanga. Je vous ai parlé de Paulette Kimuntu. Batu ba lobby ndeko elezer boye nde balobaka boyo kangai malamu. C'est quand on manque les arguments qu'on peut verser dans les insultes et injures. Qu'on peut verser na makambu moko boye, qu'on peut recourir à derrière qu'est-ce que j'ai dit? Qu'on peut recourir à d'autres méthodes. Mais je vais vous démontrer. Journaliste akoya na ndenge na ye. Ngai tambo admettons que nazaki na place il y a Daniel Mbao. Je comprends un peu parce que Daniel est MLC. Et il y a les combats. MLC n'a eu de paix maintenant ensemble. Mais ce qui est tali même à travers l'idéologie, basana idéologie mon côté. Les MLC, ce sont les libéraux. OK? Alors que l'UDPS, ce sont les démocrates, les sociaux-démocrates. Ce sont des idéologies qu'il ne faut pas mélanger. Mais quand on pose une question concernant le chef de l'État, Moutuya MLC, il faut... Daniel Mbao, c'est un docteur. Daniel Mbao, c'est un professeur. Daniel Mbao enseigne les droits constitutionnels. C'est un monsieur très intelligent, je l'ai dit. Mais à cette question-là, il ne pouvait pas répondre. Yangomoni, Akokou Fate au nom de Jésus. Le problème est au nom de Jésus. Moi, Tamboué, à la place, Paulette Kimuntu pouvait poser toutes ces questions. Ako balolango boy, ako balolango boy. Bokokati koloba charnemate. Pour preuve, Batu Bazo Senga, chef de l'État, le barak akokende Est. Eza lokola mwana, azole le papa naye. Papa lobi, nakoya isiko ozali. Mwana wana zan internat. Mwana wana zotanga classe. Mais kuna, mwana bazali komonela ye parce que na futi minerval te. Azo benga papa lobi nakoya. Ce qui papa umeli, c'est parce qu'azoluka minerval. Azoluka ba frère. Parce que mwana wana zana posa ya komone longia papa te. Azana posa nde ba futela ye ba frère. Si le chef de l'État avait annoncé qu'il pouvait aller là-bas,
asa papa ya bana akokende ndenge nini ayekaka boye naza chef de l'état na ye nafandi na Beni naza chef de l'état nafandi na Goma nde solution naza chef de l'état nake kofanda kuna jamais. Le chef de l'état, un jour moi j'ai discuté avec lui à l'époque nalobi mais excellence faut kokende kuna lobi te avant ya kokende kuna il faut kozala na solution batu wana parce qu'il y a une complicité batu wana basalaka ndenge nini soki yoye de kolongo batikali babomi batu balobi que voilà ye mutu asali on a besoin de solutions durables. Ça c'est le chef de l'état. Moi à la place je vais répondre et puis le chef de l'état boyokanga malamu. C'est là que je trouve batu ango bazofinga na lobi mo. Il ne faut pas le faire. Eza culture na bisote. Ce ne sont pas les arguments, les réponses qui nous manquent. Je vais donner encore une autre réponse. Le chef de l'État ne va pas béni parce que Paulette Kimuntu a dit qu'il n'est béni. Même ceux qui sont journalistes, nyonso basangani à Congo, balobi kende béni, kende béni. Le chef de l'État n'ira pas parce que bango basali makelen. Et puis il faut voir Félix. Félix c'est un monsieur qui n'agit jamais sous pression. Ceux qui ont les pressions, il s'arrête et il se bloque. Qui béton en webi makandeni erwa. Nalobi boye. Ceux qui ont eu Félix c'était. Félix, au salier pression, il s'arrête, il se bloque. Ce n'est pas confondre, des fois, combattant balobi parce qu'il écoute la population dit pression à un individu ou un groupe d'individus. Les chefs de l'État ne cèdent jamais. Pour ceux qui les connaissent, je l'ai dit à la télé, personne ne va me contredire. Nous avons raconté Vinavang. Un chef de l'État, photo. Moi, je ferai des émissions pour qu'on ait une photo. C'est quoi cette histoire-là? On montre les photos. Dans la Kisaka Genval. Dans la Kisaka, qu'est-ce qu'on avait fait? Et l'attitude du vieux. Ok? Mais ma photo me dans la Kisaka et je l'ai fait comme ça. Notre combat, ce n'est pas parce qu'on est au Pesa, Tshisekedi Mbote, Neloko Yamakasi, Yo Salatin. Ola Kisi Yango, Ola Kisi Nyosala sur terrain, avec preuve. Avec preuve. Yango Zomona Batu, il y a des spécialistes comme ça. Dès qu'Amoni Jamarque, tellement, oh, 520 gigas, Tokanga photo à Kanye. Amoni Augustin Kabouya, à Kanye. Attendez, qu'est-ce que vous cherchez? Ngana Kolo Banabino. Depuis que le chef de l'État est chef de l'État, jamais moi, tant je lui ai demandé de. Tokanga photo na ba circonstance ya batubili. Nazaka na photo na yeteke. To telemi biso mibali. Je me demande à quoi ça va me servir. Mieux vaut encore ba photo bo sekaka. O bo tchaki ba miché. Tangu tozo kende na bazamba na loba na bi photo ya miché wana biso tozalaki même si je vous montre ma photo. C'est ça aussi le signe ya kolakisa ba wutina mutu wapi. Ce n'est pas ma photo ya sika sika oyo tango noir et blanc pour que bamona keza photo ya kala. Oza muyibi. Ozo kosa. Et le chef de l'État ne peut pas aller à l'Est parce que il y a même un groupe de journalistes, bako vanda, kende kenda ko kendete. Le chef ira à l'Est du pays quand son agenda le permettra. Pas seulement ça, à kokende pas comme un parent pauvre, azo kende comme on a tango bazo bomabana na ye. Pour trouver une solution. Voilà le pourquoi de l'état de siège. Oyo, ordonnance Kobima Kalate. On doit comprendre ça, Bande Konanga. Et aujourd'hui, le chef de l'État est en train d'aller. La Bible dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. Mais chef Azana Est, Batoubazo est battu. Et puis, quand on est chef de l'État, vous pensez que le chef de l'État, il y a qu'un Est, à la télé, à l'aéroport, à Benji caméra, filmer ce qu'on a accueilli. À comme Idriss Déby. Idriss Déby, Azalaki militaire. Et Bitumba Oyo, Tozalaki na militaire qui dirigeait le pays, Joseph Kabila Kabang. Tomona Makambo, vous allez imposer Félix était. Alors que avancé Tozomona na Est. Hermoko Mutuna Mona Ngote. Boyebi place Bazali Ndemite Mezo soit Bangote. Il y a eu des militaires dans ce pays. Il y a eu des militaires au pouvoir. Félix Azamutu Amandou Kita. Félix Azamutu a ba marche pacifique. Mais il fait fonctionner sa diplomatie, sa tête. Les longs autres tournent. Les gens qui faisaient le débat de diplôme. Diplôme. Bon, juger Siko. Juger le chef de l'État.
Donc, vous vous attendez, chef de l'État, il y a que Alignac et Nest. Allez, ba caméraman, vous filmer. Aya Bandi wana lokola Idriss Déby. Abandi ko sala moto ko attaquer bango boy, to ko attaquer bango boy. Le chef ne fera pas ça. Il faut connaître le monsieur. Comment il opère, comment il réfléchit, comment il a réussi à déboulonner le système. Sans que Massa Siebet, il nous a rappelé ça. Et l'élo, on annonce. Je vous mets cette vidéo là, il y a un militaire, je vais commenter. Voilà. Ba militaire wana balobi voilà, ba troupe ya Kenya. Eza yango te. Wana batu wana tangu bayaka na bitumba ya M23, ba troupe je crois tanzanienne. Oh ba bomaka kuto belé nde bango wa. Ba oyo, c'est parce que on n'est pas autorisé de tout vous balancer. Et surtout dans le secteur de la sécurité. Ba o wana baza batu ya blague te. Omoni mo muke kaka batindaki na Lubumbashi. Bilombe bazalaki bilombe ba poudre bakini. Et lelo à l'est, les chefs est déterminé. L'essentiel n'est pas de s'installer là-bas. L'essentiel c'est d'apporter des solutions. Moi nazo c'est là-bas frère. Azana posaka ya kotale longia papa te, papa zo bongam. Et atinda ki déjà bato liboso. Namoni bato bazota musaka audio moko ya lokuta. Audio ya lokuta. Oh mon général, soki mon colonel. Ezandenge nini ba troupe wana baye, est-ce que l'armée ba collaborer kandengwana? La diversion. Na audio wana eza lokuta. Bato pe balobi. Toza infiltré. Eza lokuta. Eza audio bato basali kaka pona ba mi sepelisa. Basali pona ba mi sepelisa. La vidéo de militaires que vous avez vue, eza ya lokuta, eza bangote. Ba wana bakoya. Kuna na est, makam. État de siège. Je vais vous lire l'article 85. Je vais expliquer avant de prendre les réactions à Batou. Talakak. Voilà, l'article 85 de notre Constitution. Lorsque des circonstances graves menacent d'une manière immédiate l'indépendance ou l'intégrité du territoire national, ou qu'elles provoquent l'interruption du fonctionnement régulier des institutions, le président de la République proclame l'état d'urgence ou l'état de siège après concertation avec le Premier ministre et le président de deux chambres, conformément aux articles 144 de la présente Constitution. Il en informe la nation par un message. Les modalités d'application de l'état d'urgence et de l'état de siège sont déterminées par la loi. Voilà. Quand le chef nous a dit que donnez-moi ce gouvernement pour que je prenne des décisions radicales. Makambuango yango uti. Batu bazo kufa na est. FCC bazalaki ko bloquer, Janine Mabunda zo bloquer, Tambo Mwamba azo bloquer. Pona bango batu bakufa kaka. Tozwa ba décision, ba mesure te. Et lelo tozana sama lukondo. Bakosolola na bati lukwebo, basololi na mboso. O tobenga ka Joe Biden. Tant état de siège. État de siège d'abord les années. Eza régime exceptionnel, temporaire, au bazouaka par rapport à une situation.
ndenge tolobi awa régime exceptionnel eza esika oyo certaines lois sont violées tozokende na ndenge ya mibeko normal te biso tokovote mobeko nalingi nazwa quelques réactions nasala mwa commentaire parce que talaka. Cette décision répond à nos attentes de voir le peuple congolais être mobilisé sur la question de la sécurité et de la paix dans notre province. Je ne cesse de le répéter que les Congolais devront considérer qu'à partir de Béni, notre pays était déjà attaqué par les ADF et qu'il nous faut une mobilisation nationale. C'est pourquoi je voudrais remercier le chef de l'État qui suit attentivement la question de l'Est. Les Congolais devront savoir qu'on a déjà voté une constitution qui a prévu tout. L'état de siège est prévu dans notre constitution à l'article 85. Mais ce qui est plus important, c'est que la motivation qui a été donnée au gouvernement central, c'est de permettre que l'État congolais puisse se concentrer sur la question de la sécurité à l'est du pays, et spécialement dans la province du Nord Kivu et de l'Ituri. Pour nous, nous pensons que c'est une très bonne chose. Nous voudrions évidemment profiter de votre micro pour demander à la population de soutenir l'idée qui a été émise par le gouvernement central, spécialement le chef de l'État, qui veut voir la question de la sécurité être rétablie dans notre partie de la République. Voilà. Wana gouverneur ya Nord Kivu, Carline Zanzu Kasivita, a salué décision à chef de l'État pour un état de siège. Je vais vous amener à une réflexion. Makambo Kobana ko vivre à Tolingi Tozwa, président de la société civile, sa réaction par rapport à cette démarche. Nous sommes d'accord pour toutes les stratégies qui pourraient amener une solution sécuritaire au niveau de Béni, toutes les stratégies qui pourraient nous aider à éradiquer définitivement les massacres. Nous l'attendons bras ouverts. Si l'état d'urgence sécuritaire qui sera bientôt décrété, si ça va nous amener la paix, la sécurité, vraiment nous allons l'encourager. Néanmoins, nous pensons que pendant l'état d'urgence sécuritaire, nous voudrions que les droits de l'homme soient aussi respectés, mais également qu'il y ait des mesures d'accompagnement de cet état d'urgence sécuritaire. C'est ça notre crainte par rapport à cet état d'urgence, parce que certaines libertés publiques, certaines libertés individuelles vont être limitées. C'est notre crainte, mais ce sont les conséquences de cette décision. Mais nous pensons qu'il y aura également des avantages liés à cette décision. Par exemple, la participation de certaines taxes, mais également l'allègement des charges de la population. Donc, nous pensons que nous allons obéir à cette décision pourvu que ça puisse amener la paix et la sécurité dans le Nord Kivu et l'Ituri. Voilà. Wana président de la société civile. Alors, wana que il faut pendant l'état de siège, wana droit de l'homme à la respecter, tozo banga ke ba droit mususu, basala yangote, il faut mesures d'encadrement. Monsieur le président de la société civile, bon tanga ka pe constitution bien. Article 85 balobi boye. Biso toko voter une loi qui va accompagner l'état de siège. On va voter la loi. Botika makamusiko tango bozolo ba droit de l'homme wana. C'est par rapport à la population victime ou c'est par rapport à ba oyo bazalaki koboma sans rien respecter. Moko bo evitaka kosala des déclarations o ezobimisa. Ezopesa bien te. On va traquer bao bazoboma batu. Siko tango bozolo ba les droits de l'homme eza la respecter. Wana musala na yota yo betaka maboko ke boganga kimingi ya ke sécurité. Awa le masque vont tomber. Bomoni awa tangu makambo ezobana. Le masque vont tomber parce que nakati wana bakokanga ba mususu bakombo ekobima awa bokomona ba mususu babandi ko attaquer non bakosala ba acte moko bo ya koluka ko décourager. Mais le chef de l'État est déterminé. Je vous dis que le monde retiendra qu'il y a eu au Congo. À un moment donné, une année donnée, un mandat donné, un chef d'État civil à Kotisa Kimia, tant soit paix na Est. Un chef d'État civil. Parce que les chefs de l'État sont bundanango sur tous les plans. Azo beta ba o bazali banda, ba o manipulaka ba marionnette na bango, azaliao. Il va avec la diplomatie d'un côté, la frappe de l'autre côté. Tant que vous avez un mouvement,
tosenga ki awat. Comment on pouvait laisser ba militaire lokola ba chef coutumier depuis ba vanda ki babala na bango ainsi de suite. Ba rappeler bango. Ba mususu bazoya, o ba mesana te bazoya la bitumbu. Et puis comment on ndenge ba ko bana ko relever bango. On va voir Makasiam. Il ne fallait pas que les pyromanes jouent au sapeur-pompier. Maman Street, détendre biso na mo amuke. Comme ça, tobeta lisolo mususu. Pesa sourire. Napesi bino ba sourire nanga nyonso. Surtout bino ba mama nyonso oyo ezali sanza na biso ba mama. Tolakisa ya solo elongi ya ba mama, misala ya ba mama, topesa ba mama nyonso na bana sourire. Na kombo ya Yesu, mokonzi pe mobikisi wa biso. Amen. Je vous aime. Ba biso ebele. Wana Mama Street na États-Unis, azape na Californie. Merci beaucoup à Mama Street. Nalingi tokende moi rapide parce que avis de recherche contre Monsieur Tis, comment on a enani, Monsieur Tis Mumba. Bako lukayo. Tis Mumba zanani. Azandeko oyo afinga cha menasaki la police. Azandeko oyo afingela ki ba policier wana ba mama na bango. Après asali vidéo sous prétexte que azo senga pardon. Malobi ke tango azalaki kofinga wana bazaki na papa na ye, papa oyo abota ye. Azo kabiloko wana zo bimana monoko mwana na ye. Atako défendre papa. Atako défendre papa. Ngana ebité. Atako défendre papa. Na présence ya papa, buzoba ya modèle wana. Pour que papa ngwayo kake akoli sabino kaka ndengwa na bisengo boliaka mbungu. C'est compliqué. On n'acceptera pas ça. Je vous ai dit que connaissant les chefs de l'État, même ceux qui ont les kinaye propres, à Salati Ango, les chefs ne pouvaient pas les protéger. Kaka batu ndengwana tangu tozo bunda bango bazo sepela bazane sengo bazakuna après quand on va chercher à dénoncer il y a que bitumba oyo victoire oyo matila bato kweya tomone la passe te Eliezer jaloux même tango zo mona bato se mettre ya kofinga te wana eza culture na bisote c'est les jours qu'on manquera les arguments que to converser na bases bisoto za na ba argument. Tuna mituna na yo. Olobi toke sur le plan ya débat. To démontrer yo. Les chefs de l'État ne peuvent pas aller à l'Est parce que toi tu veux que les chefs de l'État aillent à l'Est. Attention qui to sangani so ba journaliste nyozo to lobi kenda ko kende te. Il ira tango agenda na ye ko permettre et tango akomona ke akokisi ko memela batu oyo bazozela. Bazozela longia chef de l'État ba mona te. So ki pona yango ba photo eza kuna ba mona ka yango. Bazozela nde kimia ekota et les chefs ezalokola ozo kanzala ozolela nazo kanzala moi si alobi azo lamba yo ya kaka natala yo mais finalement ozana posa ya nini. On ne peut pas sécher. Voilà. Ndeko wana bako lukaye soki bomoni place Monsieur Tis Mumba azali bo signaler la police bazo lukaye Monsieur Tis place obatami kende komiti ke ikozala bien. Kobatama okoma pe Usama Ben Tis Mumba. Nenge tozana Usama Ben Caleb na Usama Ben John Numbi. Boko koma ka ba Usama c'est pas bien. Kobatama ezali le côté ezanzela ba koboma yo pété mikolo ezate ke ba ko torturer yo ba ko sala soki ndenge ni te ba ko mema yo en tant que monsieur OK on s'est présenté on déclaré na vidéo na yo comme ça ba yeba. Mais je ne cesse d'insister. Ah, watoyoki ba tractation. Bazo nommé ba mandataire, déjà ba liste bazo sala. Et na mikolo oyo bakanga ka ba téléphone bayamba ka ba tuté. Mais loko biso to koloba. Biso to zakuna te. Tango aza jaloux te. Ba oyo ba ko réclamer, après ba zui kombo ya tambwe ba bambi wana. Mais loko ngana koloba. Mwana mobali oyo afingi ba policier.
maman est responsable il y a SNCS INSS depuis Kabila et ça koloba clairement que aza mutu ya Kabila mutu FCC a fait perdre au monaka comme par miracle yewana va reconduire ye. Mais ça révolte les gens, ça révolte parce que ceux qui se sont battus ne se sont pas battus pour n'abattre les mêmes pratiques continuer. Ce n'est pas parce qu'ils ont besoin de se retrouver. Parce que dans la politique, il y a qu'à définir. Je vous ai démontré ici que les questions des politiques qui montent devant M. Tambo que je suis, ça ne pouvait même pas vous déranger parce que vous devriez être bien servi. La réponse est posé problème parce que celui qui était là ne pouvait pas, n'est pas capable de défendre la vision du chef de l'État parce que dans une idéologie mibale très différente. Et c'est ça. Mais comme par miracle, parce que même dans le gouvernement, ceux qui sont talani bande kunangai, à part ndenge bozo finga batuan, otalani otali, oyo asalaji wapi, awutika kawa bati awa, oyo awutika kawa bati awa, oyo awutika kawa bati awa. Mais finalement, mais parce que bato bazo ye kolana nous n'a pas comprendre chef angote, n'a pas comprendre l'idéologie, ils vont passer le temps à l'étudier, soit à les flatter au lieu de servir la République. Est-ce qu'il y a un lobby que je suis l'unique qui connaît le chef de l'État? Et ça n'a pas pu à ma casse, il va nommer Kuna. Baleti Kutungaï na maï. Et ça quand même compris. Parce que quand gérer la chose publique, et ça bien, ceux qui osent servir sans qu'ils y va. Dans la tata, on a n'engagé pas malmené. Secrétaire général. Si on a n'engagé pas malmené, ceux qui la police te balinga qui bal lokotaye. Dans la n'engagé pas malmené. On a qui secrétaire général. Et s'il il ne faut pas vous faire des rois quand vous occupez des fonctions. Ils ont pas fonction à gérer bateau, ils ont bateau. Et puis bon à l'État, au vendre, au côté les mêmes choses, au vendre, ils ont quoi. Et ça quand même compliqué. Et pendant ce temps, au Kokuta qui n'a pas, bazo manipuler bateau. Les politiciens bazo manipuler bateau. Bateau bazo bomana. Na ligne na zoa. Extrait parce que il faut nasi ça. Talakak. Makambu est moins compliqué. Depuis le 25 avril 2021 à 17h jusqu'à ce jour, dans le quartier Ilongorking, l'un des nouveaux quartiers de la ville de Bouende, le peuple de Bukungu continue d'être victime des actes de barbarie occasionnant mort d'hommes et des blessés graves actuellement aux urgences de l'hôpital général de référence de Bouende, parmi lesquels nous citons les cas de M. Eboboli Bobontele et de M. Elvis Souche, originaire de Bukungu. Et les images à notre possession témoignent les faits liés à ces actes sauvages qui nous dénonçons. Chose étonnante, nous avons le regret de constater l'attitude négativiste et d'indifférence des autorités ainsi que de la police en place. Elles sont restées insensibles au cri des victimes dans la mesure où les 10 événements malheureux s'est produit au chef-lieu de la province, là où se trouvent toutes les autorités. Condamnons avec la dernière énergie ces actes barbares et mettons en garde leurs auteurs intellectuels et matériels afin que pareilles situations incongrues ne puissent se répéter plus jamais. Les élites de la Chouapa ne soient pas source de division et de tension, mais symbole de l'unité de la province pour son développement. Dans un premier temps, nous avons organisé les deuils dans chaque quartier de Kinshasa où se trouvent les enfants de Bukungu, en mémoire et pour le respect de nos frères qui ont succombé lors des attaques de Bouende contre Bukungu. Voilà, Bokolimbi Sabiso pour la qualité à son wana. Ndeko wana lobby, azo éviter de piter ya Chouapa. Baza la instigateur ya ba problème té, donc tout bazo créer ba problème. Baza la bactérie ya co-développer pana bango. Voilà ce que les gens entendent. Non mais biso tozakuna batu batika bozo tirer ba ficelle, c'est pas possible. C'est pas possible. Batu bazo kufa siko na Chouapa. Et bino bovani na Kinshasa bozo sal. Jean Bertrand et Wanga Isewanga. Tous les leaders ya Chouapa. Pourquoi vous vous taisez? Botikali lokola bababa boiponi. Vous devez clarifier l'opinion. On doit vous écouter. Qui ne dit mon consent? Dengue balobak. Nazo suki savana bande konangai parce que talagak. Eza masolo. École belge. Hein? Kuna bazo accuser bana bazo accuser professeur mi balé balobi et comme makambu ya pédophilie kuna est-ce que ça yango est-ce que ça yangote nenge tozoyoka
bamsu balobi eza pédophilité eza un comportement bamsu ba manipuler bato totangisa bana na ndenge na biso Dieu donné Kaluba investi président de la cour constitutionnelle bandeko nanga tomonani tokutana lobi mais eloko nga na koloba na yo hein papa zela nana ya malamu nini pe yo osalelaka bato tiana na misapi na yo boye konte nanu ke nasala boye malamu un geste ya cœur pas une formalité nasala boye nasala boye nasala boye otala bambula na yo o mesurer nanu ya malamu sikoyo ya mabe si tu akoluka kodétruire bato combien hein tobina mwa muke bongo tokabona Voilà, tout le monde a dit l'obité. Lobi lundi, to kobeta lisuma solo, to kutani, voilà. Mais kanisa ka bande konayo, bande kona bakola la libanda, ils ont besoin de vos assistances. Moi na wana, balobi $1,200, soki $1,250 pour na coopérer. Tozo beta mitu awa. Bana na ngai misuso Olivier na Giovanni, problème à prothèse. Soki ozana lisunyo tindika kati. Merci, tout le monde.